Mbote na bino nyonso bozolanda émission News de Kin avec moi Betty Masengu sur Libanga TV, Libanga Télévision. Donc bo s'abonner et belé parce que Libanga TV est une chaîne Oyo et na mo makambo ebele. Betty Masengu azawana rien que pour nous cela no musala malamu ndenge kaka bolingaka. Voilà, émission lelo Libanga TV et proposer les bino émission News de Kin mais 100% politique. Na kati ya émission oyo borozwa ba sujet d'actualité nyonso oyo leka na politique ya mboka na biso même na football donc na sport ya mboka na biso et puis na kati émission News de Kin 100% politique borozwa ka ba invité o ba randoko ya ko lobela sujet d'actualité surtout eza émission moko eza débat auto bando pesa ba sujet to bando ko débat ensemble na ba invité on na romoloza na bango na plateau na nga émission News de Kin mais avant to kota na kati ya masolo ya émission na biso ya lelo to pesi na nu bambote na bandeko bazo sala que bozwa Betty Masengu très bien na banda konabino. Là je pense déjà à l'ingénieur Dave Mubama, je pense aussi na Josué Foncele, merci Matondo Mingi pour na ba image, Matondo Mingi aussi na Jimmy Papa na Kenaya ainsi que Molonga Naye Ruth Mavula. Voilà, lelo sujet na biso tozo lobela ezali likambo etali gratuité ya enseignement. Boyebi très bien monde entier que na RDC Congo pour la première fois si je peux le dire ainsi, au gouvernement na biso et Betty Ndanga to Betty sali epesi autorisation na ba école ya l'état bana batanga ofele mais ezaka ka ba école ya l'état kaka nde bana bazotanga ya ofele mais na ba école privé minerval ezat toujours trop cher et puis ba école catholique mususu baza ensemble na gouvernement mais mususu pe bana baza ko futa et puis eza ba classe nyo sotende za ko futa. Il faut qu'on se le dise, eza na ba école primaire autolobi 6e na 7e donc 7e na 8e donc première CEO na 2e secondaire nde baza ko futa te. Alors ma sujet mususu ezali tokolobela par rapport ya présentation ya gouvernement affrontement au esalamaki lors ya présentation ya gouvernement en tout cas investiture Rwanda bande et ça là qui m'emboutou entre Baimboka ya cash na ya FCC. Alors nazanga mon côté na plateau naza elongo na confrère nangai journaliste politique à ça raming ba émission politique na Libanga télévision et puis awa na ba chaîne na biso ya Kinshasa ndeko Claude Bukaba otoko meka un peu kolobela sujet na biso ya émission ya lelo. Voilà matondo mingi ndeko Claude Bukaba mbote na yo mbote Mama Betty Masengu en tout cas mbote mingi merci quand même na ndengo kanisa qui était na zala na kati émission na yo pona komeka kotalisa bandeko o bazolanda biso sikoyo baye bape mazali koleka na politique na biso pe ko bimisa o ezali quand même ba sujet d'actualité yebi bandeko ebelo basaela ka internet baza mingi libanda mboka en tout cas dans nzela na biso je crois que les loto au fond l'émission pour bazwa vraiment d'informations en solo. Voilà, je suis à votre disposition. Maintenant mingi ndeko Claude Bukaba nandengo répondre na invitation na biso sujet d'actualité otoza kolobela point na ya liboso o ezali gratuité ya enseignement oza mwana mboka nino koki koloba nanu na likambo etali gratuité d'enseignement. Bon merci nalingi na to bongsa mo mukena ki na exposer na utai koloba ke mpona mbala liboso nalingi na mekako to mekako bongisa to ko rectifier moi muke selon exposer na ondengo lobaki ke mpona mbala liboso na mboka na biso gratuité enseignement salami. Donc dalina lobaki eza vraiment bongote c'est parce que ba papa wa boti biso batango fele. Et puis, dans le biso Congo, gratuité enseignement ezalaki. Et puis, à l'époque de Mobutu, Makambo ezalaki nango déjà bien avant. Mais ezalaki vraiment remarqué, c'est parce que batang wana vie ezalaki. Et puis, quand ezalaki, ceux qui moana, ceux qui papa boti bana na ebele, ça na bana 5, na rentrée scolaire, ba société à l'état, ou place à Salaga, bazali ko pesa na mbonga minerval, na bakaye,
na donc objets nyonso scolaire ba pesier aye nango na ndako. Mais félicitations na Fachi, c'est parce que il a osé na donc le bana gouvernement OEE et loko ya liboso. Donc ça dit tolobake alternance to moni yango biso ba congolais to moni alternance pacifique pour mbala liboso mais pour la gratuité enseignement dans la Congo eza pour mbala liboso te mais au moins que na temps oyo difficulté eza mingi pas eza makasi na mboka geste et salami eza quand même bien. Mais ce qui n'a lobby mais c'est parce que ndenge toza lelo to sepeli na gratuité enseignement mais ba conséquences ezali il faut basala ngona pona ngai on dirait eza bien mais basala ngona précipitation te puisque problème toza nango ya makasi conséquence eza que l'état za na bekole ebele te bekole ebele oyo eza na mboka na biso Congo eza bekole catholique na bekole kimbangi c'est na armée d'Isali na bekole protestante même bekole privée. Non, privé, c'est-à-dire que c'est parce que kuna Minerval bazo futa, ma camion c'est payable, en tout cas ma camion c'est né à la kune bouger. Mais na kolobela ndenge à gratuité enseignement, lelo ba conséquence ezali toto lobela avantage mais to mekana kolobela ba conséquence c'est parce que ceux qui totali na muzindo ya makambu, tozana ba enseignant ebele batangisaka na Congo, bazana misusu baza mécanisé mais salaire ebimaka te. Misusu bazali même pas mécanisé bazwaka mbongo bavivaka na ba prime o babengaka prise en charge à parents. Donc ça dit l'état na biso to gouvernement ndenge bandi sikoyo basala quand même effort ba comprendre comment ba résoudre ba problème nyonso wana et gozala très important mais pour na idée initiative est très bien en tout cas to louer yango to sepeli makasi en tout cas nzambe soki asali keke bongo ate ko kende vraiment na moi a pas de tortue mais bané koya et ko sala ke ezala malamu pour bana ba mesana déjà na gratuité enseignement et ko sala vraiment malamu. Matono mingi ndeko mwana mboka Claude Bukaba wana ezalaki question totunaki bandeko bazolanda biso bayimboka baza partout dans le monde o bazana bezo bayeba nanu lolenge gouvernement na biso congolais et pesi gratuité enseignement et pesi ndingisa na bana ya mboka nyonso o bazalaki na bakoko so pona kotanga ba classe bazali na ba difficulté bakoma kotanga na comment je peux dire batanga dans na ofele na ndengo esengeli et puis ça donc grâce na mutu nyonso moboti o azana possibilité te ya kofuta na mwana Minerva ati na mwana na école o ezali ya l'état to école catholique pour mwana na atanga ya ofele mais eloko o na kotuna mwana mboka ndeko Claude Bukaba budget pour na enseignement pour na gratuité wana ya enseignement est-ce que gouvernement na biso abongisi yango pour ekomate lobby ba professeur ba kei grève ba professeur ba boyi kotangisa pour que baloba au gouvernement azo ko assumer ba responsabilité na bango malamu te na ebite mona mboka Claude Bukaba okoyi koloba ni par rapport à bon par rapport ya budget d'abord kolobaki ndenge nazoyo quand même na ba balabala même bande ko ebele même bazana ba poto nde tozo mekosola na bango na téléphone nazo mon André ezolinga ça lokola d'abord lokola batebele bazoko bunga budget ya mboka mutasala kango ezali gouvernement oyo uti kokota gouvernement utai kolongwe tiki budget donc c'est un peu difficile na gouvernement ndenge koti na ne proposer budget mbala mo bocha budget ya enseignement gratuité na ngwa ko poser ka ba problème mais na yebi que l'état na biso zo bunda pona initiative tozo luwango biso nyonso mais problème tozo beta c'était para part nanga est-ce que ba bongisi makanisi wana malamu bien avant est-ce que ça idée moko prématuré bazwika ka bongo c'est ça le problème idée za bien mais pona budget ngo utolo ba wana tozela na rentrée parlementaire na session bazo kende ba session budgétaire total quand même ndenge yango ekozala est-ce que bako finda bako fixer budget wana na budget bako pesa bako compter pe bako privilégier par ya gratuité enseignement c'est ça le problème. Mais est-ce que ko simba nanu pour ba parents babane ko soit charge ya ba frais mususu lelo tolo ba bien que ba parents ba ko sous charge wana te nyonso yé pas gouvernement a ko assumer responsabilité wana malamu pour que bana na biso batanga na ba condition o esengeli. Bon na mukuse na ina yebisa yo clairement que eko simba me ko simba na pasi eko zala penza ne oyote pour na nga na banalise na nga ndenge nazo monela yango soki eko ki ko simba to
kokota elango na ba année scolaire ba 2021 2022 2022 2023 peut-être na ba temps négocier ba puisque ba promesse aka ya makamba gratuité à scolarité te surtout ke na mozindo totali na mboka na biso lelo école lokola catholique to tcha ba école lokola catholique enseignant bazwaka ba plus de $350 surtout ke na ba franc congolais ba le gradia ba 500 000 francs. Soki yo lelo gouvernement au proposé foot enseignant wana mbongo lelo et que tiende tata 300 000 francs na foot wo foot lelo 300 000 francs boye ba ke bokeka na ba grève c'est-à-dire muto azali kozwa ba $500 bokiti tie na ba $200 ba bokiti tiende lelo na ba 300 000 mama beti muto azali kozwa 500 000 francs congolais bokiti na 300 000 boyede ete c'est-à-dire muto wana okendeka na grève mbongo ebelo ba enseignant ya école catholique bazali kozwa ezali mbongo ya prise en charge ya ba parents ne ba parents bazali kozwa bango en charge nde bachaki ba prime na bango et puis kobosa na tetang bazali kofuta bango ba mbongo wana bazali peka kozwa mbongo à l'état. Voilà. Donc salaire à l'état bazali kofutama mais bazo futa bango na ba prime oyo ba parents bazali kozwa bango en charge. C'est-à-dire na moment oyo l'état donc ça dit ba parents ba longoli makamba prise en charge et sili. Ça dit il faut l'état siko azwa mukumba ona ya kofuta ba enseignant régulièrement. Donc faut ba banda bango soki na mbongo muke. Il faut par exemple bandi bango na ba 600 000 francs. Et puis ezana ngomo muke mais ba bandi bango ta na ba 600 000. Peut-être dans ces cas il kozala moins bien. Mais tant ba kozwa ka wana il faut batala pe ka ya bato yo bazana ba matricule mais ba futa makati. Oui. Il faut bazwa pe ka ya bato yo non bazwa pe ka ya bato yo je m'excuse pardon bazwa ka pe ya ba onan bazui matricule te. Et puis Masengu un grand problème est les sous na likambo ebimika na gratuité enseignement peut-être batebele bazoye baté tala likambo ya munene ko bima lisusu ba policier ba kosilika kanisa siko bo bongisele ba enseignant salaire ba enseignant ba komozwa mbongo bien ba policier pe baza bata l'état ba kotomboka bongo ba fonctionnaire pe ba kotomboka fo mbongo mata c'est-à-dire dans ce moment là le gouvernement na biso a l'obligé à matisa budget na ye et vimba po azwa charge ya batuana et puis le mal c'est quoi au fouti batu première année et premier mois deuxième troisième soit 4e mois 5e mois fouti bangote ba OK na grève et puis il y a une condition on a posé quand même na gouvernement d'ici les 20 il faut bâtir la bango compte en l'église catholique. L'église catholique a imposé d'ici les 20 bâtir la bango mbongo na bango le budget na bango ya une année. Voilà. Déjà na compte na bango pour bango mba lo futa enseignant na bango pour que ba boyi ke bana école batanga na école catholique bazala na ba problème. Dans ces cas on a to yebite soki moi secret ezali bien que tozo na makamba ba 15 millions pe lisusu ebungi na présidence na yebite tong ba baksana ba mbongo mususu ba kende luka ebunga ki wana. Voilà. Donc voilà tokolobele yango na émission prochaine na émission auto sala mais pour na lelo mutuna ezali non eza problème te eza pe parmi ba actualité. Oui, eza pe parmi ba actualité mais toza na ba point auto lobela ndeko mwana mboka un peu de tolérance s'il vous plaît tokolobela yango mais quand même quand même yebisa batu so courage yebisa batu 15 millions ane bunga voilà tokokoma wana pour 15 millions o ebunga ki na présidence tokolobela yango na émission ezoya mais oyo ya lelo toza na 2 points tozolobela question nangeza par rapport il y a réflexion na yo point de vue na yo mutuna moko na lingina tuna est-ce que lelo nde tozomona na ba école po to mekaki un peu kozwa tant ekoleka na moi ba école oyo eza ya ofele à dire vrai hein il faut qu'on se le dise mingi ya ba professeur ou mingi ya ba responsable ya ba école bazobo ya ba élève soki oyo ko komisa mwana au place ko quitter place esili ba bengani mwana lelo kaka nde tozo sa l'émission avant to ban émission na utu ko kutana parent moko aza kolela ba renvoyer mwana na pourquoi pour afani na ndako pendant une semaine ya ko bana classe lelo na école oyo ya ofele so au monité est-ce que enseignement et kozala enseignement ya qualité et puis il faut banano to kende na muzindo moi je peux dire clairement que l'État a mis pessier moko musala makasi ebele idée ça très bien vraiment c'est très bien et puis na loué en vraiment idée ça très bien en tout cas bravo Fachi c'est parce que ça initiative ya yé moko chef de l'État mutape ça geloko mais ça la constitution bien que ça la constitution non c'est constitutionnel voilà. Mais application nango c'est Fachi application nango c'est notre président Fachi. En tout cas, voilà. Vraiment, idée ça bien, très bien. Et puis, mais pas si c'est quoi dans le niveau. L'État mi pesi musala makasi. Oh, yemokota muswazo yebate. D'abord, parents ou moun ba renvoyer moi na yewana.
parents au monde ba renvoyer mon naé yeba déjà que parents wana akozala yé mon côté et puis ba élève belé ba kokende d'abord comment yeba que ba enseignant congolais bazaki ko vivre na bambongo ezako outé pas ba parents mais tant que si bango que pas l'état ça dit il faut suivre dans la makasi batu ya enseignant si o bafandaka ba o puisque tu as deux sortes d'enseignants enseignant debout batangisaka na enseignant bazana d'administration il faut pas ça la makasi ba bunda ba inspecteur ba ça la makasi ba ça l'effort tous à l'enseignement moko ya qualité pour ba professeur ba comme enseignant ba comme moi kanda pour Mikolo so peut même travail manuel obi ko créer moi bitumba au moins venir école Koufi pour ba senga qui travail manuel au moins lelo so parents moko meko o ba problème moko boye non enseignant moi meko ba problème moko mo na o moi mbongo mo boye au moins venir quartier mo ba ko télé l'école wana mo biba c'est parce que ba yambi déjà loko ne sengo et dimne biso ba parents bon dimne biso ba parents moi ba difficulté mike o tozaki nango mais problème inde ya makasi ezali application ya gratuité enseignement voilà suivi après suivi wana et après makamni to komona mais bien que ba toyebi na biso ke kalaté to komona série ya ba grève lisusu ke banda nango pour awa kalaté oyoko ba médecin oka pe soki ligue nini ya ba infirmier ba tomboki bango ba matela bango salaire ti oyoko tio ba chauffeur même ba konzi ba tomboki to ke na ba série wana donc problème ya makasi lo to senga l'état sala makasi atia penda maboko alandela yango pour que mabe ezalate bana bazo enseignement moko ya qualité et puis to bimisa quand même ba cadre lobby puisque na moko na biso lelo vraiment bon donc problème ezaka application nango to bandeni ya ozala en tout cas maman Betty ba sujet za moi pe otori ko lobela de toute façon ka to zindi pe moi mingi na likambo moi mingi or ba sujet musupe za voilà matondo mingi mwana mboka Claude Bukaba ba sujet za mibale na émission na ngapo oye na émission na ngai yo oko répondre na ba question nga na retourna yo lelo na invité voilà donc comprenez c'est l'ambiance de l'émission voilà mwana mboka Claude Bukaba ndenge tolobi likolo li sujet na biso ya liboso o ezali point ya liboso tolobeli sur gratuité ya enseignement na ebité piste nini oyo ya solution okoki ko proposer na gouvernement na biso afin que gratuité ya enseignement oyo est reçue ba grève ezalate bana na biso batanga na ba condition oyo esengeli et puis ezalate lelo a classe lobby mais surtout madame a comme ko maltraité pourquoi élève aza ko futa mbongo te okoki koloba nini na gouvernement na biso. Bon merci vraiment na sepeli vraiment na question yo c'est parce que ça et donc c'est important ça beaucoup plus ba solution problème toza nango eza ba autorité ya mboka faut bazala d'abord modèle problème sous toza nango ya makasi na Congo faut ba congolais ba yeba yango lelo omoni rien qu'institution présidence de la République et consommer mbongo ebele parlement et consommer mbongo ebele soko tali nang basala ga budget ya mboka ozomona ndeti rien que parlement pardon to sénat na assemblée nationale ezo zwa mbongo ebele so toke na ba gouvernorat ezo bimisa mbongo ebele toke na ba biloko ezo bimisa mbongo ebele donc or ba makambo ekoki ko sala ke peuple congolais azala kimia azala bien ba fongolela kango misu te pe ba chela ngo mbongo te. Donc dès que na likamba gratuité enseignement il faut ba chambongo ebele et puis ba yeba ke toucher ba couche ebele et ko toucher ba secteur ebele o eko sala ke bato ba mona ke bango baza peut-être abandonné oh soki ba tango l'état zo sala ba preuve ya ko réussir na en face ba biloko nyonso ko koma ba risque nyonso ba biloko nyonso e o sala ke développement et na Congo idée ça bien to sepel na yango mais solution nango ezali application l'état faut sala tout atala basala betide ceux qui basala ki yango batala ba appliquer yango batala comment ba ko réussir to na débit félicitations jusque là no mona ba bengari bana te mais boye bake ceux qui baby et ezala spontané ba bona o kuna catholique asiliki na ye kimbangisa siliki na ye o missionnaire to benga na Congo protestant ba siliki omoni et ça l'échec na loko or to lingite loko yo et ça l'échec to lingi simba poneti ngal le lobo na vandi na moni ba mapasa ba ke classe ba bengani bango te na futi na ngelo ça quand même mesengo matondo mingi mwana mboka Claude Bukaba mwana mboka tolobela na minute o etikali biso likambu o etali investiture oyo ezalaki na Assemblée nationale to monaki affrontement o esalamaki entre baimboka ya
cash na baimboka ya FCC ndenge affrontement wana tomonaki mabanga ebetamaki mbutu ekotaki na kati ndeko na biso honorable Steve Mubikai na nene nkulu oyo population ebambaki bango mabanga na ebite okoki koloba nini par rapport ya moi mobulu oyo esalamaki jour wana. Bon, normalement eloko mona koki kobeta c'était na ba militants surtout ya IDPS. Il faut pas comprendre que il y a un accord entre FCC et Cash. Donc ça dit Cash na FCC basi basangana baza na coalition bazo sala eloko moko. Donc lokola bakomi corps moko bango mibale, il faut bango pe ba mesana quand même na moi ambiance wana. Ben certainement ce que je peux vous dire que la vérité est que lelo ba dirigeant ya IDPS baza na pouvoir, mais ba militant ya IDPS baza na opposition. Et là que se poser yango wana. Or le long de tout ça ouvertement par rapport au résultat de l'élection d'Enge Saramaki, sincèrement to ebibiso nyonso ke président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi abimaki président oyo ba publier ki azwaki na ba élection. Majorité ebimaki na ngambu ya bandeko ya FCC. Donc automatiquement basalaki alliance ba travailler ensemble. Donc ndeto za boye il faut to ngana zo senga na ba militant ya IDPS ba comprendre que IDPS lelo ezala sous une opposition te. IDPS combat na bango lelo na FCC ezobinga eko tokoko lingango lisute créer ba désordre na mboka puisque bazala ba koro basala officiel. Mais moi na mboka na kokato no maloba comment na IDPS autolobby Cash na FCC bazana coalition bazana mariage oyo toza koloba na kati wana alliance o basangana ki. Mais pourquoi ba militant ya Cash na ba militant ya FCC baza koyokana te jusque là bobulu entre bango incompréhension eza makasi. Mais ba président entre bango mibale otali koto yo président Vachi otali koto yo ex-président sortant Joseph Kabila bango mibale boyokani ezali mais ba militant na bango boyokani eza te. Pourquoi mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Président Félix Tshisekedi na ex-présidence, le sénateur Joseph Kabila, bazana ambiance à kitoko, bazana bolingo makasi. Soko taline bazo yambana, bazo melape moi ba 20 bazo lia. Na zaki étonné lundi moko boye zaki c'était prévu IDP ça la marche. Mais dimanche tozaki surpris ngala vandi na télévision na boaki na RTNC na boaki na RTNC image ya président Fachi na sénateur Kabila ba tomboli ba whisky ba chinchi et puis bake bazoli esika moko et puis marche wana ekufaki sange mutaloba. C'est-à-dire et ça peut ba initiative à bien to moni ex-président na nouveau président baza na ambiance na collaboration à bien. Mais ba militant na bango boyo kanisa. Non, ba militant de IDPS il faut pas comprendre que IDPS est sous une opposition ti. Problème ya IDPS a banda ko menacer ka FCCT. IDPS ozo menacer FCC c'est peut-être bazo bunga. Au problème toza nango ba militaire IDPS faut ba yeba ke FCC na Kashi bakoma batu moko basangani o ba bimisi premier ministre o bazana président o ba kebo prévaner que na assemblée l'élection ba sénateur moni ba député nyonso IDPS ba voter na bamba ndeko na bango FCC po bazana bolingo makasi ba mesana na bango bien. Bazana ba problème te ba militant de bazana ba problème mais na kati ya FCC na Cash pour mesate mais ce qui est vrai o eleka ki jour wana ngamo na zaipe na palais du peuple en tout cas na CP la ki na ngote eleka vraiment mabe to ko exposer mboka te na ba sentiment ya deux parties mboka Kongo za munene ba tu faut ba vivre tozo zela ba résultat moko malam tozo zela ba résultat ya oyo président Facha Bandija Gosala après ça le résultat est bien biso peuple congolais to separato za na ba condition bien ndenga toucher côté secteur ya makambo ya gratuité enseignement ata la pe côté na biso ba journaliste ndengini to ko vivre quand même mais moi ba subvention ezala tout à ndeni vie ko kende pour hein tozo ko vraiment mingi vraiment te ko vivre mais de toute façon et l'autre c'est important message on na go senga na bandeko na biso peut-être ya IDPS ba ko comprendre que IDPS ezalaka lisusu na kati ya opposition te. IDPS ezalaka na ngambu ya pouvoir. Et puis IDPS yango moko pe ko ikozwa jamais Congo en otage. Ce qui IDPS ezui Congo en otage et kozala mabe.
c'est ça et c'est important. Il faut batailler IDPS, ba militant IDPS. Pour gagner na parti politique. Selon déontologie à Moussala Nangai, nazaka na parti politique ndenge lelo na batu mususu omona azaka journaliste a PPRD au côté azaka IDPS au côté azaka Lamuka au côté azaka na tendance te côté za malamu na lobaka malamu côté za mabe na lobaka mabe mais ba sujet mususu bien que zo kimango et là monsieur parmi bablo autres les gars na mboka na biso lelo to za na besoin na mboka au Congo to za na ba dirigeant baza ba responsable to za na ba dirigeant oyo bakosala ke Congo ke liboso ceux qui ont déjà dirigeant ya mboka na biso par exemple toyoka 15 millions mo ebungaki na côté na yo et puis peut-être lelo na ba raison belé pour Congo avancer batika ndeti ngana ko senga batika ba inspecteur wana ba inspecteur à finance ba travailler ceux qui lelo ba travailler le quoi tozo le état de droit to ko be mama beti ba travailler bien et ça là que ba nyonso ba banga imaginez que na mboka na biso Congo to mo déjà net président Fachi par exemple a sanctionné Kamere. Et ça l'a bien. Police, on a 15 millions de dollars. Maintenant, Mingi, mais au moins, oui, c'est très important. Na rekom ma place wana, tozaki déjà au précédé na okomi déjà place wana, on précédé question nangai déjà avant, mais na 15 millions wana de dollars au yoso loba. Et puis makamusu ezali na ebito so landi information lelo na ndaki surpris na Top Congo, makambu ya serveur central la communication na biso, ya biso Congo ezalaka na Rwanda. Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi Mboko a toujours la malchance. Voilà, 15 millions de dollars, Oyo, Tata Mapasa, Ndeko Claude Bukaba Mwana Mboka, Potoloba, Bandeko Bazolanda Biso, Tolelaka mingi, Congo na biso, eza na richesse, Congo na biso, eza na wolo, pe palata, biloko nyonso boyebi ba richesse tozanango, population ezo sepela na yango te pona nini. On le dit très bien, bah dirigeant des bazar malamuté. Non, il faut tous avoir bah dirigeant bazar sérieux. Sérieux. C'est-à-dire. Oh yo bah so liambongote, oh bah ça pour intérêt na bangote. Yo poso le babongo pour kosi kuna te. Lobi pe ba bendi yo komi pembe ni kuna. Ba mekanon. On suit 15 millions au na poche. Non non. On ça ni intérêt à peuple. Beti oyebi bien ndenga na sala musala na ngawa na mboka na biso yo. Na yebani na batu nyonso basala ka makambo politique. Te pomingi to yo le peuple d'abord. Non non. Wapi intérêt à le peuple d'abord. Mais 15 millions d'abord. Mais problème makasi ezaki omoni problème makasi ezali. Président Fachi go za sérieux, aza sérieux président Fachi. Azo travailler bien. Mais peut-être ça peut être qu'il est mal entouré. Ça dit yango président a faut na ba collaborateur bien. Ceux qui va collaborateur, il faut un exemple ye mutaliboso. Tant ba collaborateur bazo keneba, il faut tout monde ka sanctionner. Net information est bimi à serveur central na biso ya mamba communication wana. Président Fachi ils ont un sujet ou même procureur général de la République. A quoi créer une banquette. Il faut créer une banquette que communication ya Congo ndenge le kaka wana Congo. Rwanda contrôle ka ba pelle ya Congo. Tala mboka lokola Congo, moi tout moi mboka lokola Rwanda et contrôle ka ba pelle ya Congo. Ça c'est quel pays Betty? Vraiment. Ça c'est quel pays? Comment nous pouvons accepter na mboka na biso Congo batu bakufaka na kwe moko boye bakufaka na mona aucun dirigeant congolais azwango loko l'événement. En tout cas matondo mingi mwana mboka Claude Bukaba si je wana to kolobelango na émission prochaine to eza ba sujet na ngai ya émission etala ngonga télévision ezali kamwangonga mais poto sukisa poto kabona na émission ya lelo mwana mboka Claude Bukaba ba o nyonso balandi yo awa na Congo libanda ya mboka partout okoki koyebisa bango nini poto kabwana na émission ya lelo olobi nini na sujet na biso oyo tolobelaki likambo etali gratuité ya enseignement na likambo etalaki investiture utaki koleka et puis un conseil okoki kopesa na gouvernement na biso eza nini. Merci vraiment na représenter d'abord ba condoléances na ba congolais nyonso na ba africain nyonso yo bazu ba problème na mboka Afrique du Sud place ba problème ezo menacer biso bandeko na biso mo ba africain bazo lakisa biso motema likundu na kati ya mboka na bango. Par contre biso na Congo awa tout le monde en a besoin de West Africain, banan bazo teka ba drogue, ba osala ba aventure na bango, kutu Rwanda zui na epe makamba appel à Congo, donc tout ça na biso normal. Donc on a présenté ba condoléances na bande ko na biso nyonso bazo kufa na est et puis na présenté bon retour na bande ko na biso nyonso ba Congolais ba kendaki Angola na côté ya Kasai o bazo zonga o pe baza kuna bazonga mboka na biso tozo bunda boya to bunda ensemble to luka mboko ezala kimia mais loko na ko loba comme
conseil to remarque na ngai na bosenga ke président Fachi a appliqué état de droit ya solo yango pende zala lelo gratuité enseignement ezali mais so obimi na Kisasa wa bana classe bazate na nzela pona ni ba para bazana ba ona mbonga ba uniforme te ba para bazala ba ona ba da ba moyen te ya kosala ke mwana azwa kata moi 200 francs moi 300 francs kenda ka classe biso ba congolais tozo souffrir pas ces makasi na niveau moko impossible vraiment toza kosenga surtout le la gouvernement salami tout monde a sérieusement que gouvernement penda et salami Congo ekomi kimia. Merci maman Betty ndengo kanisa ki ko inviter ngai naza dispo et puis nakati na bengi so déjà lobby na sujet mususu to ko lobby là. Ezala débat ezala bien soki ezala émission débat o chelinga mutu musumu pandi o azana ba idée contraire na oyangai en tout cas ezala mo malamu matondo to meka ko lobela ngo vraiment matondo mingi mwana mboka Claude Bukaba en tout cas bande konyoso bolandi émission je pense bo sepeli na intervention mwana mboka Claude Bukaba mais akozala kaka ye moko na émission te mingi bo bando mona e pona ba sujet o to bana ko débattre na émission mais ndeko mususu pe oyo to ko inviter à kozala na biso na émission prochaine poto mekampe poser émission moko débat ya ba sujet oyo to ko banda ko lobela na émission oyo News de Kin avec moi Betty Masengu donc émission oyo eza émission moko 100% politique 100% sport donc la culture na biso culture congolaise bien sûr en tout cas merci beaucoup na bande konyo so bolandi biso matondo mingi na bino matondo mingi na Rodrigue Nzolo Rodrigue Nzolo tour du monde na kati ya Canada na peso bambote belé na maman Jeannette Bakisa na kati ya Canada musala yango yo mama balobi Libanga TV eza kaka wana pona musique te pona théâtre te eza wana pe pona politique eza wana pe pona sport donc awa bokozwa nyonso bolanda bo s'abonner botalaka ba émission na biso ekosala biso malamu makasi bambote nanga na pesi na la joie Amado Pichuna na kati ya France l'hymne national la joie Amado Pichuna muto asungaka fondation Betty Masengu Serge Julie Mindele na kati ya Suisse John Lubila l'exceptionnel États-Unis et à maman Kati Bakisa maman chérie matondo mingi na ingénieur Dave Mubama Josué Foncele Jimmy papa na Kenaya Judith Ntoa Arib Kapinga matondo mingi na Joyce Davlin bisous aussi hein donc on a bande ko nyoso bolandi émission na biso to komi vraiment na suka botika la malamu to monani à la prochaine à plus.